wenza mabele ba no teka na mabele et puis ba donc ba ko pesa ko sukomba aux Zambia parce que tozoma ba restaurant ba nzete voilà dans le cimetière zaki no clôturé et alors lelo ekoma bongo wenza maba donc difficulté za makasi en plus même wenza ngo pene za stabiliser te mais mbongo ezokota na nini na ba bureau mais wenza bizarre mapona ba vendeur ezali susu mingi te yango moni volonté à population na bandeko toza kosenga na gouvernement provincial ameka kotongela biso wenze oyo ekocha population oyo ezali na quartier Mbwala, quartier Esanga, quartier Révolution, quartier Pierre Foucault na quartier Kambamulumba ba quartier oyo ezali soki totali superficie nango comme déjà ya ba 20 km², rien que ba 5 quartiers na tangeli yo ozomona du ba quartier na nyonso ata wenze ezali te wenze oyo ezali construire vraiment matériaux durables ezaka loa wenza ngando eza musika ba quartier eza ebele boye bakenda tikuna ezali musika mais so batongi marché moko moderne lokola ngando wana batongi yango attaque na kati ya cimetière awa cimetière aussi etonda nango espace ya kotunga ya kunda bato ezalaka lisusu te on ne fait que superposer ba cadavre bakufi espace ezate bakanga esika moko bapesa bito ta 100 mètres 150 mètres² avec le partenaire au bakoya bazala na posa ko non. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes sur YouTube podcast. Un grand merci à vous. Internet na biso ainsi que ba abonné na biso et na confiance bozo pesa biso na ndenge bozo pesa pena ba commentaire na bino et zo sala biso kitoko tango moni émission nyonso kotolio et za la karaté ya Watakin 24 non il faut za la butu nyonso ba commentaire za pena bien surtout ba remarque parce que remarque ndé za la kena po mutu akende liboso et ça vraiment important makasi voilà et quant à mon votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise autrement appelé Exode 1414 donc na sima caméra na zabona ingénieur do Basadisa merci pour cette belle image voilà nela malabino kaka bokene vraiment mbang ko s'abonner au tina cloche de notification et kozala vraiment malamu mingi et puis comme ça ba émission nyonso ba découverte et banda ko côté la bino car ndenge zalaka yeba vraiment pe ndenge pe akobenda pe moninga yepe à s'abonner et vous appena malamu voilà le toza awa na commune Kimbantek na commune Kimbantek toza bongo vers Kimbantek cimetière toza vers Kimbantek cimetière wenzo babenga ngo wenze ya maba alors na yeto sur la vraiment na population ya wenza maba comment ba vivre awa et puis ba difficulté ni bazala nango belé tokosolango à travers cette émission toko kapena mbela ya population moko bako betela biso vraiment masolo wenze maba oyo jami bongo na cimetière Kimbantek eza bongo wenze moko ya kala wenze lelo teza wenze moko ya kala batongo kala mais ndenge basala ngo tomonaka ezala kaka ba mesaka mabaya donc il fallait que batoma ngo alors te batonga ngo te pona nini po ezala kanzela to ezala kanini te batte alors na bamnoka toujours lisukalisu TV radio te mais concert au sali ndenge na awa nazomona ba mama bazoteka place moko ya bosoto place moko ya salité mais bazoteka bloka kolia o ezaki na population Kimbantek cimetière balia en tout cas ezo suna vraiment te kota la penzinga toza pe pene ya cimetière toza pe na pene ya cimetière Kimbantek en tout cas loko oyo ba solo wana utaka bongo na kati ko bima pe libanda est-ce que bayokaka yango toti alors tokosola pena mingi na bango moko bakobeta biso pena masolo pour que ezala pena kitoko merci juste après merci don't have to wait till tomorrow. Voilà, awa toza mingi na commune Kimbantek na loba la bino toza na wenze ya maba mais kotala commune wenze oh vraiment ba zapena na maba difficulté de kotala ngo karabu ba za vraiment la difficulté puis koteka ya ba place za kena bosoto ezo sunga vraiment te zapena malamu mingi te place ezaki na bateka badoka kolia il faut bateka na ndenge bongo longo banya alors wenze oyo tebite ba kipaka yango tote alors TV za radio te toujours sur kola lesu te pena ko sur la population na ba moko kaka bangande ba kopesa pena mbela oza pena malamu merci voilà mbote mama mbote papa comment na mama comment na mama bondo avandi wapi
avani kana Kimbatseke. Kimbatseke voilà uteka ala wenze ya maba. Nateka kana. Utakala banda wenze zaka ya mabele. Tindege komi bo. Ezaka nene bete sino lisolo wenze ndo bike zaka mabele bete sino mwa histoire. Ezaka ne lokote. Ba benga wenza mbila pona ba mbila oza a. Ti lelo ndo ekoma wenza maba. Wenza teka sala. Wenze ya teka sala. Teka sala nde nani? Ndeka kombo ka bapesa kaka. OK. D'accord. Maman oza pena ancienne awa na wenze o ya maba. Ba difficulté ni bozaka na wenze. Difficulté tozana ngo pena ya makasi ya koteka kaka. Ba client bazati. Biloko pesa cher koteka za pena malonga te. Ba client bazati. Biloko to soma na cher to teka na mobobe. Difficulté to mona ka ya makasi koteka zati. Maintenant na transport pe lisusu. Ba client ba bana oyela biso awa. Ba client ba yaka sute. Ba suka na baona wenza ngani. Po to muta utine musala amata sukoto akitine ka kuna sobi bilo kuna kenai so anzeleza malamte nzele beba banana armet so ya koma passe makasi ndia ba crise eko kota lisusu pona nzeleza eza ko beba oteka pendeza pedate. OK merci maman comment est-ce que bozo teka pena biloka kolia pene ya bosote take bino moko ba vandese ya wenze oyo elobela bino ni esala ka pasika esala biso ka pasi mais moko to longo balongola batasabilité balongola kamo balongole mona bakena kuna bakeko boa wenze po eza na société loko eza na pe mabele société ya kana kama batanga ni bakombola maintenant na tango ya mbula soki mvula ebeti bozala ka ndenge na pasika toujours pola ka na mbula to pota batola ngito boka to pola na biso ka voilà maman merci to mona ka ba commune mususu ba wenze na bango ezaka pena bien laisse na Kimbatseke so totali wenze ya ngando batonga yango pena eza pe wenze mabe eza pe parmi ba wenze o eza pena ya ba ancien wenze pena ya kala pour ni batonga tete yo barate un jour bolongola bino balabala bino eza na balabala to eza ka kimotema be ya gouvernement yebite to yo ba ka mupepeka ba les zones di meto yebite avant lo balika mwana fo muto ayebisa yo to likambo yebite o lo baronde to yo ka mupepeka ko ba benga radio to toi mais biso to yebi na biso yo ka nini ke ba ko un jour ba longa meto yebite to ndima na biso pété po wenzo payer hôtel de ville yebi en longa ndeni wana ka bato ka mupepeka ka bato balinga te biso to teka o ba yo kila biso likunia ba wande baloba to lo sikoyo cop jezo kende po to mono teka ba poisson cop ezo kende ni pasika cop eke bien tozo soma na cher to teka na mobobe donc cop esimba te to moni ba poisson ba 500 francs sikoyo 500 jean do meka ozolanga 500 oyo eza tozo mona nyonso ou bien moko 500 moko sope muta 400 ye na tieli muta na tie 500 sope muta bina aluka ya 4 okanga mutema to tieli ka oza mamati tieli eka sikoyo to ba ekiti bien imati mbisi eza nango ya kokita te eza nango pe ya komata te eza nango kaka ezo denda ka bo malema ezo denda ka mais nani pende kiti te ndenge ezalelaka po mataka makasi ezalaka na ba 50 eye komata ba 70 ba 80 mais nani ezongi pena ndenge ezalaki te tosomba ba S na ba 50 ba 55 nani ezongi pena te eza nango kana likolo. D'accord merci etaki moto kala pena ana wenze sio na ezalaka wenze maba ekomandanga eya munene eya munene za quartier na biso wenze ya munene ekoma munene biso batonga yango pena so batongi to sepela pe kaka eya munene. OK d'accord merci beaucoup wana otibongo ko solo na mama ye aza vraiment ancienne awa na commune ya Kimbatseke na wenze ya maba tomoni mama na biso ya utikobeta lisolo ezaka wenze ya mabele ba noteka na mabele et puis ba donc ba ko pesa ko kombo ya Wezambila parce que toujours ma référence ba nzete wana na cimetière zaki non clôturé alors lelo ekoma bongo wenze ya maba voilà kosola kaka na population ko ba pena mbela to tambola malem to ba et vous appena malamu merci oyiza biso na suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso voilà mbote papa comment on est papa comment on non papa non avandi wapi avandi kakao. OK donc ça la top ana wenze ya maba na sala na machine d'accord utakala koto pe courage la stable courage ça mais ils appellent normal te moko boye les autres déranger mais en tout cas na wendende ba maman en tout cas ba souffrir makasi côté kezate
donc ba difficulté pena makasi ba mama ba souffrir ba na classe boye ba nini donc difficulté za makasi en plus même wenjango pena za stabiliser te mais mbongo ezokota na nini na ba bureau mais wende za bizarre alors bango bakonzi baza liboso baomona te bamakambo yango ezoleka oyo population ezosouffrir tokobonga à quel temps natani tokobonga tozomona biso pende eloko moko te ntango ekoma ta bavote oyo boya kovote bango tokovote bango agiza nini baza na ntina te mosala moko toomona eza nango te alors difficulté ya kokanga aire nyonso bato baosofre baoteka te kokanga bambongo ezokende ogiste eza nini bakokanga kuluna boye batiki kuluna bakomona inosa bakangi bake kobimisa 100 000 ogiste eza nini mokili yango tokomarche boye tovotaka bato mpo tomona baréalité mais tozovote tozomona baréalité te mbala nsima baya na bango te toza na mposa na bango te tokovote bango mpe te voilà papa oyo bapena aza na kanda pena makasi voilà toza toujours na kimbanteke awa na wenze ya maba kosola pena mingi na population bino bozomona nde alobai na bino koteka baplace ya bosoto boye eza vraiment normal te parce que baoteka biloko ya kolia mais koteka place ya salite boye eza vraiment mabe makasi ezosunga vraiment te kozala baplace ya boye eza mabe makasi nde tolobaka environnement il faut ezalaka toujours na bopeto c'est parce que bamalade eza ebele toyebi bapandémie oyo yaka trop tozobenga bongo COVID-19 et puis tozobenga bongo impox oyo lelo ezalaka kaka awa na linga mpe nasola mpe na bamama naye kotala bango na wenze ya maba voilà toza toujours na commune ya Kimbanteke awa mbote mama mbote papa comment na mama kombo na Marose Marose amona bien ba chom moseke ça va ça ne va pas merci beaucoup te kotala oteka na maba awa nateka makala oteka na makala merci beaucoup ba difficulté ni bozana na wenze ya maba ba difficulté ndeti ba difficulté ni desi presque oteki oteka na onda le calme attends vous les bêtes zalaka na yo bien toza bien te tala toza bien te mo itande to ekokima na parasolaire bato leza te mai elekaka etondi bapotopoto wenzi salite donc wenzi eza pena salite eza propre te sikoyo koyi koloba nini etake mama etanke mama biso bino bakonzi botalela biso ti botalela biso likambo ndeti bosalaka bawenzi mosusu botie mpe bamesa babeto bokotiela mpe biso awa bolukili biso mpe wenzi ya bien mpo oyo eza nzela donc toloba wenze ya maba uta ezala wenze batikala kotonga te eloko moko te batonga eloko te me bofutaka batike na bino na batike bamesa oyo kutu tosombi mesa moko tozosomba ngo 1m80 boye 80 cm 40 000 maintenant koteka mpe penepene ya cimetière boye bosantaka mwa mauvaise odeur te eloko te mopepe ezala nango ya kimia ok merci nasola mpe na mama mbote mama mbote papa nini okobakisela oyo mama oti koloba apopo ya wenze eloko ngai nakoki kobakisa kaka na wenze na biso awa soki mbula ebeti donc moye mpenza tovanda mpenza kimia eza te mpona bamai potopoto bakamion soki ezoleka bapotopoto wana ezongela biso na nsima en plus tosengi fo babongisela biso wenzi tozala mpenza l'aise omonaki ata tofuta tike na biso mais toza l'aise tovandi kimia mpe tozoteka na kimia voilà bauti koloba awa kena bosombi bamesa na bino bozoteka na mabele mpo wani kasi tozoteka na mabele mpo bamesa oyo nde batiela biso yango toitire eza nanu te bauti kotia yango sika sikoso totandi biloko na mesa na bamoi wana ndeti ngai natekaka safu boye omona ezolemba sikofo nalinga natia yango na se oyo na mwa klima wana ya mabele mwa safu ekozala mwa lese ke likolo ya mesa mais soki ebongami nango babongiseli biso yango bien tokomata na biso problème eza te basafu sikoyo ozoteka yango combien safu nazoteka 1000 francs 500 francs ezalaka bafruit moko périodique donc ebima na bapériode ezalaka ya bapériode toteka yango kaka na bapériode so ekomi na temps nango tobandi koteka yango soki mpe ebungi nango nde tokreaka eloko mosusu tokoki koteka d'accord ok sikoyo ndenge ozotekela vente ezokende yango bien
En tout cas, vente penza eza mobulu makasi. Parce que nde bato bazo déclarer que mbongo ezate, bana mibali bazo déclarer misala ezate. Moye bazo mbongo ba resomba biso penza biloko ezate doto oteka na difficulté. Mbongo penza ezate na maboko bato nde bazo déclarer. Biso moko penza tozo teka, tozo sentir que mbongo penza ezate. Parce que mbongo ezalaka nde totekaka malamu makambo nyonso nde ezalaka biso malamu me lokola bambongo na maboko bato eza te yango wana toteka na difficulté donc otie safu yango na prix moko ya bien en plus nazomona mpe eza pene ebele 1000 francs 500 francs mais baklia baza te bakilia baza te ndeka omoni na vandi boye oyo elalaki mosusu yango eza awa bakilia baza te mais soki bakilia baza na bango baza na mambongo na bango yo mpe koteka pampa esili nango mpe moye mpo tanda yango mpe ebele boye eza te mais nde tozotanda yango ebele boye osutuka mpe emisu mpe omona mbongo mpo osombele ekoki te mpo otandi yango en vrac eloko toza nango sikoyo etopesaka biso mpasi yango wana koteka malamu eza te voilà toza toujours awa na commune ya Kimbatseke précisément na wenze ya maba toyoka bongo population ndenge surtout bavendeuse et puis bavendeur boki ndenge bazopesaka mbela toye kolobela mpena vie sociale ya wenze donc wenze ya maba oyo nakosola na mama namoni atelemi awa toyebi te asaka mosala nini na wenze ya maba ekozala mpena malamu mingi mbote mama mbote baba olembi ekwa nini ko bakotekaka eza te yango nalembi nazonga na ndako ozonga ndako ero 10 heures bon ndenge baa totekelaka tobanda ba 5 heures si tokóma da ba 10 heures sokangi da capitale mais na minute oyo mobulu na mobulu kaka otekaka na wenze ya maba atekaka na wenze ya maba awa donc ozongi ndako eza teke mpo biloko esili mais olembi no bateya baza te bateya baza te lobe netinga nazonga na ngai yango awa biloko nini otekaka na wenze ya maba nakenda lufu natekaka makaya tekaka makaya biso to biloko olia ekendaka mpe na mbango mais ezokende te eyokende te mpo na maboko bambongo eza te nini okoki koloba tala caméra na ce message koloba nanga kaka donc konza asalela biso kaka mambo ya bien mpo keyeba biloko so eza kokita ezomonana toa na facilité oteka mais ndeti boye donc eloko moko tomona kaka moto abimaka ntongo azongaka mais position mpena mobulu na mama alemi nzoto intili kutu ya kotuna ye bamituna ebele mais lokola kaka toza déjà na télévision po tosola yango maintenant wenze ya maba ndenge otekelaka ndenge omonelaka wenze na bino ndenge ezalaka papa bawenze mosusu ça va bon nga na loba ça va parce que nga natekaka na wenze oyo ezalaki mpena bien na minute oyo kaka nde loba mpo makambo ndenge esimba te mais nde natekaka mpa na wenze oyo nasele tovaka na ngai mais mikolo oyo nde ovoyage mpe 3 mois 2 mois donc mbongo ezokufa nango donc nde bandeko mosusu bauti kobakena soki mvula ebeti abosaka na difficulté makasi eza ya solo so mvula ebeti ata kutu kria mpa kuta prince akota eza mwa mpe pasi donc merci beaucoup mama ok nepala nzambe akosunga ta mosusu lobi ntango oyaka boye jefongami merci beaucoup cher ami téléspectateur voilà toza awa tosola toujours na bandeko batekaka bongo awa na wenze ya maba bozomona bino moko botana ndesi bamakayabu eza biloko moko boye nakoloba babiloko moko ekorumelaka pena te na bamessage na do basalisa mais ekotala boye vie sociale actuellement la ville province à Kinshasa to pena ko bana mboka biso Congo mais il faut na bana ville province à Kinshasa parce que toza na kin awa en tout cas vie sociale eza malonga te eza pena mabe makasi koyeba pe ko faire ko bongisa yango toza malami botala wenze oyo wenze maba oyo eza wenze moko utakala na simana bozomona toza bongo na cimetière ya Kimbatseke et puis ba mbila oyo eza bongo référence parce que eza ki bongo batika ngo parce que eza référence wenze oyo eza ka bana benga ngo wenze ya mbila en tout cas loko oyo zo sala pena pasi population bazo continuer toujours kolela ba bisengo vraiment exacté mais tandis que baza bongo bana mboka baza ba peuple congolais alors il faut vraiment ko ba se sentir que là baza pena calme na mboka na bango ekozala mala mingi voilà chendo to mekaka kotambola to lakisa bango sika wenjango esuka ekozala pena mala mingi voilà biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosenga. Voilà, naza na commune ya Kimbanteke awa na marché Maba précisément d'ici ka Tchangu quartier Mbola voilà koyeba kosola vraiment ba difficulté za rabon na wenza Maba ekozala pena mala mingi voilà nasola na papa et kozala pena bien parce que TVZ radio t'es toujours sur le cola li sur tu guitare partout ndoto bala binoka mbote papa mbote comment est papa comment papa Jonathan papa Jonathan tout monde ka na wenze papa sateka za na mesa na ye to za na nya tenga nazali administrateur ya marché oyo babenga rango communément appelé marché Maba officiellement marché Tekasala voilà c'est bien qui tout le rana kuta pena na adem hein abenga AD voilà merci beaucoup le peut-être que tu as na wenze to lo ba déjà parce que yone mtuza numéro 1 na wenze oyo voilà tu peux causer ba difficulté ni nezala na wenze na précisément. Bon, na wenze na ngai oyo ezali wenze ebandi coexister depuis 1900 depuis 90 année 90 batu bateka kaka na wenze oyo difficulté makasi ezali ke batu bazali belé mais ba place ezali moke. Donc accessibilité vraiment pour na ba vendeur ezali sous mingi te yango moni volonté à population na bandeko toza kosenga na gouvernement provincial ameka kotongela biso wenze oyo ekocha population oyo ezali na quartier Mbwala quartier Esanga quartier Révolution quartier Pierre Focom na quartier Kambamulumba ba quartier oyo ezali soki totali superficie nango comme déjà ya ba 20 km², rien que ba 5 quartiers na tangeli yo ozomona du ba quartier na nyonso ata wenze ezali te wenze oyo ezali construit vraiment matériaux durables ezaka loa wenza ngandu mais ngandu eza musika ba quartier eza ebele boye bakenda atiku ezali musika mais so batongi marché moko moderne lokola ngandu wana batongi yango atake na kati ya cimetière awa cimetière aussi etonda nango espace ya kotunga ya kokunda bato ezalaka lisusu te on ne fait que superposer ba cadavre ba kufi espace ezate bakanga esika moko bapesa bito ta 100 mètres 150 m² avec le partenaire bakoya bazala na posa kosunga population koto bakotonga wenze moko malamu ke to saraka toujours bona wenze mutu ke koye tuti kuna donc ne bazoteka ba population be baza exposé na ba risque nous ezosenga construction marché moko moderne de telle sorte que population azwe sika na ye ya côté ka malamu donc voilà chef maintenant ko tala bo to pe ko expliquer pe population mingi ya Kimbanteke ba mingi batuna vraiment wenze ya Maba batika ka yango kaka boye po ba yebi un jour ba kolongola bango to ba kotongela bango wenze mususu voilà population na mitu na bango ba yebi il faut batongela bango wenze mais ba kotongela bango esika nini ozomona biso to yebi o tozali ko soué na biso ezali na cimetière oyo existait plus de 60 ans bah c'est ego ça la même ba 80 ans cimetière oyo ya Kimbanteke depuis son existence ozomona wenzo ezali kaka donc wenzo yo population bazolela batu bayaka ba jeune fille bakomba mama ba ozala kaka na banzela boye koteka na nzela oyo ezali d'abord sécurité te pona bango du tozo senga na bakonzi batongela biso bakonzi oyo ya commune ya bakonzi oyo ya gouverneur de la ville na niveau na ye batonga wenze moko ya malonga kotoyo pour que ba quartier ezali kotoyo et mona pe wenze ya malamu parce que ce n'est pas en sécurité en soi parce que si ka oyo selon les projets bakotonga yango nzela mettons bakotonga nzela bato bakokende wapi donc il y a déjà problème moko o ezali na kata psychologie bateki na population ya kotoyo pour que bisika bambeka kosomba awa soki wenzo elonge so batongi nzela ba kokoma wapi avant que wenze nzela esalama bapesa biso espace ata na kata cimetière ya 150 m² de telle sorte que epesa accessibilité ba projet ya malamu pour que batonga wenze po wenze onto zoeba wenze on ba kotonga ngo wapi izo ba nisika te bisika no se koma bato mapango mais cimetière nezali espace toki kozwa pour netongela biso wenze etikala ta histoire. Ok, merci de côté là en tout cas aider aux enfants na souci à population na yo et ba mingi ba maman bateka awa et puis na ba maman ba papa ba teka na ba jeune ndeza la kaka et maintenant tango zaki bonga wana ya kozala bongo adi awa na marché ya Maba wenze oyo o memelaka yango ndenge nini et puis ba difficulté ni okutana nango mingi vraiment na population na yo.
Bon, le problème est que la population habituée qui m'a dit que beaucoup plus ce problème est ça la passe c'est ça problème il y a civisme. OK. Taxe ba to bien en pénalité. OK. Ceux qui va percepteur ba c'est une taxe ou taxe sur étalage. Ndenge moni be étalage où ezali awa ezaka amener bitumba. Donc d'où au sein de sous campagne de sensibilisation à ce qui concerne le civisme fiscal. Il faut que la population qui m'a dit que ba baraké ba pas qualité ezali boyer et sengeli muto afuta kapé boyer pour que bato ba na terrain awa pour teka na ba wenze azalaka déjà na devoir na yi wana biki na ko futa taxe na ngai na ko kindete parce que ça comment na muto teka kimi afuti nini te. Bino wana déjà coup ceux qui déjà 10 personnes ba teki ba kimi déjà et puis c'est déjà vide na recette mobilisation recette déjà comme faible. D'où problème on a constaté mingi za problème il y a civisme fiscal. Ils a vraiment té na mitu ya batu parce que moni ba taxe wana ba nini boye so zo bisa batu même ba maison mingi zo mona ba fonctionner bana mikanda te. So ko bisi ba OK bo son autorisation d'ouverture ba lingité auto sombela ngoni to sombela ngoni. D'où c'est une question il y a civisme il y a mentalité on les a bangoté depuis kala. Ils ont senga campagne moko sensibilisation il y a population toute tendance confondue ba yeba que non taxe ezali droit parce que taxe ba sala yango na mobeko tant ba législateur ba sali taxe wana lobete moto oya kozala na esika boye selon degré d'activité nazo sala futa ke loko boye il faut ka futa kango pour na ko faciliter pe l'état zo rapé bon na caisse na ye. OK, merci. Donc il faut que sommes payer taxe à l'état et lobby yango pe ba ko tengela bino susu ba weje pena ko mapena na ndenge e longo ba na ndenge pena eza pena e ko mabongo moderniser ndenge to mona ka wenza indu ndenge to mona ka wenza ngandu et puis ba grand marché donc tongama c'est parce que ba futara bongo ba taxe na bango population na yo pe mingi bazolela pona pe mvula soki beti en tout cas bazaka na ba difficulté surtout côté ka état que mo condition solution ni nozola bango déjà. Bon, omoni mbula ezali phénomène naturel. Biso tende tono kisaka mbula. Mbula beta na ngunga na soki elingi beta. Le problème ezali omoni awa eza makadam te. Ozomona eza mabele. Soki maye eleki na bon moto ndenge zo leka boye et comme si yango poto. Donc yango ndenge ezali wana pour que sika o eza malamu lobake ba bétonner yango to ba asphalter yango pour que poto salité za la réalité pour tous na équipe ya salon balongola ka matiti. Balongola matiti. Mais kolongola matiti wana soki mai salami poto balongola poto wana te. À défaut ba creuser ba sali libulu. D'où soki mbule beti e banda ko sala ka poto parce que nanu batongi ya nzela ote. Donc ba kotonga nzela parce que mai ko telema pour terrasser zate ezo senga mai mbule za la katango ebete koti na caniveau et mimi mai ko tika ngona rivière na biso mais dès lors que caniveau zate to bandaka toujours ko zalaka na ba situation wana yango moni ko senga ke tango nzela lokwe za na projet ko salama il faut que salama le plus vite que possible pour que et pour permettre à la population accessibilité na bango ezala pe malamu parce que ba mai otango ezo vendre ezo salama ezo bota bangungi eza ko provoquer ba malade makambo belé et population eza exposée na ba risque moko extrême. D'où il faut construction nzela oyo ezo senga vraiment esalama le plus vite que possible na gouvernement provincial de telle sorte que population a vivre pe na kimia na sécurité nyonso. Voilà na gouvernement outi koleka ancien gouverneur ya ville province de Kinshasa papa na biso Jantiningo Bilambaka ke pusali de loi ndinga baka kini bopeto ezala bongo partout. Est-ce que na nzama ba pe kini bopeto bana ko circuler? Papa kini bopeto na biso ezali kini bopeto d'ailleurs ezala partout. Kini bopeto ezalaki projet ya gouvernement provincial Kinshasa bopeto ezalaki partout mais awa tozana bebouer na biso basalaka salongo chaque jour na cadre ya kini bopeto oyo babandaki ko kende ko bwaka yango tokenda ko tiango na sika auto na décharge okenda ba otika kango donc voilà kini bopeto bandaki ko salama pe lelo pe Kinshasa ezobonga batozana ba équipe na biso oyo balongola ka salité parce que biso tozali wana te poto sala banzela c'est que les gens confondent même ko tonga banzela ezali compétence ya municipalité te biso to longola nde salité to ke to bwaki gouvernement provincial aye atongi nzela na ye ozala nde malamu voilà. Donc voilà wenze ya maba e bandi wapi pe suki wapi bon wenze o ezali le long ya avenue Masala na ba direction na donc avenue Masala au numéro 65 ti o matiti likolo boye nyonso ezali sika oyo
bakonzi ya entité bapesaka pour que population koto azosika côté kaka provisoirement. Donc c'est ça parce que projet ezalaka on a aussi koloba déjà na tango eleki ya kotonga de wenzi ya malamu pour la population bazosika côté kana ndenge ya kimia. Merci beaucoup, ça va chef. Maintenant côté sécuritaire, population bazaka na sécurité. Bon, sécurité na biso ezali awa, population baza na sécurité vraiment surtout batekyo. Bato bakozaka sécurité la bosso ça non ba policier. Ba policier ba ko sala tracasserie ya osakana te. Ba policier surtout les jours à samedi. Policier na habité si ya de quel droit ba ya ko kongola na mutu 500. Bon bana minduki. Nous ne voulons pas ko sala bango ba pression. Kosala kabanini pona kokota na ba affrontement wana ozomona d'où to komela ka bakonzi na bango mais solution vraiment ezalité solution ezalité bazo toujours tracasserie na kacha wenze surtout samedi quand vous passez ici boromona bino moko bazo ya avec brutalité les insultes babiloko belé consort ezo sala passe sécurité ezali que la population ba kuluna yo mono webi ezali phénomène moko c'est un fait social aujourd'hui donc partout dans chaque quartier vous trouverez qu'il y a des hors la loi. Mais sécurité peut côté wana ezo senga ke ba consommation la police basala mais ba consommation la police bitan tozo que ne peut vers bango bazoro ba bango pe bazali pe na ba équipement ya malamu te pona osala musala na bango. La police aujourd'hui a acquis un problème d'hommes et problème d'effectifs et problème d'équipement. Ozomona parce que bazan effectif ya muke bazali pe na ba équipement te. Ozomona parce que tout on ne saura pas dire ici mais donc oh ba ibisaka biso ya mutu ya ngwana basala kana ekoki na bango jusqu'à ce que bocha bona ba meilleures conditions possibles o ezali ke bapesa bango homme ya malunga bapesi bon pena équipement solo. Il y a des policiers aujourd'hui oyo ayebine musala yango te akoti na wenzi ya komi ko confondre ya komi agent excepteur ayebite ke a sécuriser population on a biloko na bango tant population komi ko kongola mbongo sikona na sécuriser batu mususu batekyo. Donc allez-y comprendre. Voilà, merci beaucoup Ade Take chef ya wenzi ya maba numéro 1 mingi population kotoa bakamo vraiment na wenzi ya maba kate ba wenzi bele même na balabala kozwa mbongo ya salongo ezalaka na administration na bino to na la police. Non, salongo oye salamaka na ba wenzi ezali nini parce que moi na wenzi ne tozali ava nous avons le syndicat des vendeurs ba syndicat bazali wana salongo eli taxe te salongo ezali entente ya marché na bateki na ba représentant na bango bazali ba syndicat et salamaka sur base d'un protocole oye ezali reconnu auto signé na bango tomoni ke pona kolongola basalité na wenzi na biso bosote esenga to créer loko moko boye avec les syndicats on se met d'accord to yokani to signer protocole d'accord salongo nde tozwaka mbongo wana batuteki bapesaka salongo pour que ezoto bato toluwaka baebouer oyo bazalaka na wenzi bakongolaka tofutaka tosombaka mpe bamatériel ya salongo baboots barato bapao banini pour que bakendaka kotuka yango na badécharge oyo tokendaka kotia basalite oyo ezalaka ya wenzi. Donc ezali bongo policier akoma kokongola mbongo ya salongo na yebaka te eza na nature nini na fondement nini sur base de quel protocole oh bon policier. Donc ceux qui baillent avec une impolitesse, le problème c'est que on a des policiers, il n'y a qu'au Congo que vous trouverez un policier qui ne sait pas lire. Il y a un Congo no mona na ebite ceux qui wapi au mona policier ayebi otangate ayebi ko komate mutu bongo ba cotisien musala la police asimna mondoki ayebi na lokote o babengi mobeko ayebi yangote tant ya monyo mokonzo so ba te que non ils sont soumis aux autorités civiles que nous sommes bango ba mona ke bango nde bazali kolo parce que basimbi ba arme à feu et donc voilà ba réalité tout ça na ngondi ya ba réalité oh surtout ce qui concerne la sécurité na biso moko ba konzi ya wenzi na ba teki na biso ezande nesika wana. D'accord chef potoka bwana yo mutuna suka mon pepe oyo za bon na kati cimetière parce que l'autre fabriqué ko bela biso ki na ba mauvaise odeur résout ma bon na kati za ya solo to ya lokuta cimetière oyo ya Kimbanteke. Il ne faut pas qu'on se dise Babilo à Lokuta. Il n'y a plus d'espace à Rokunda Bati.
bato misusu bakoma ko kunda bato na fraude ozomona akundi yango eloko aza eloko ya moyibi ya chaud asalika mo eloko moko boye liko popesa lobi solo population komi ko aspirer ba air ya mabe et donc voilà yango ozomona tout wana nyonso ezali mpona sécurité ezali te so sécurité ezali bato bako pénétrer na cimetière te mais yo moko ta na kato mona cimetière yango pesa entreteni te ozomona ça occasionne mutu nyonso asala oyo ya lingi ozomona na kati ya cimetière ntango ozomona likolo kuna ekomara ya bandako sans être autorisé mais to bato baovanda bongo déjà eza déjà danger mobimba parce que ba désaffecter cimetière te mais ekomi esika sito bada bato bakomi kolala allez-y comprendre le gouvernement doit prendre ses responsabilités de telle sorte que à protéger population na batu oyo parce que moni lelo population comme nazo na uti ko ba problème à civisme awa boza ke mutoye bina ete okende ne ka sombe sika komi ko fanda ba conséquences cité o ezali na sia mabele wana ekoki ko sala e pas silobi donc voilà. D'accord. Merci beaucoup. Là, sur la peine, papa, n'a mon par exemple, chef. Tant que pas en administration, mbote papa. Mbote, monsieur journaliste. Comment est papa? Comment on papa a impini elo antiama. Papa a impini elo antiama. Uzana ni na wenze ya mabawa. Nazali administrateur chargé à salubrité na kati ya sime ya wenze ya maba tekasala. Voilà, wenze là ils su wenze maba te officiellement tekasala. Tekasala. Tekasala na comment le utua? Non, tekasala eza comme penza administrativement eza yango wana. Maba eza lokola sobriquet moko boy ba pesaka. Mais comme tel eza tekasala na hôtel de ville na commune na biso eza tekasala. OK. Merci beaucoup. Ni le koko bakisana o chef auto lo bana biso. Bon, na ko bakisaka ka sécurité vraiment ezala insécurité za makasi na kati ya wenze. La police a kotaka na wenze na ba samedi ko zo ba mbongo na ba mama par force. Alors yo un administrateur son meko lo babo ya za na munduki. Ko ka pe ko lo bana ete. Voir lelo yo misala bo ba yengo ba yaki pona sécurité. Ba criminel mo ba kotela ki bango kuna ba sala ki ba frottement na butu ya lelo ba musu ba keina bango ba musu ba tikali pende bazana no na ibite so boleki kuna. OK. Merci. Est-ce que papa kotela boye est-ce que c'est vraiment normal un policier à côté na wenze o za na administration bureau monene les na marché na ba wenze parce que les akate na wenze ya Kimbateki awa na maba non tout le monde ba policier ba tambola puis partout ba jour oyo ya salon est-ce que c'est vraiment normal kotela ba biloko bongo bon kotela biloko nengo na ya malamu te ko banda président ancien président Mobutu tango azalaka salongo ezakelo kwa bafuta mbongo tena ba mama salongo ezalaki kangi penda wenze musalamo ekoko sala mate ba mama bazo sala ba salongo na bango wana soki never ekoki ba beti siffler ba mama bandi oteka mais lelo yo biso to ko respecter na biso mais ba policier ba goya mama boteka opesa biso ba 500 ba juba 500 baleki pe salami kaka na wenzo ya mabate et salami na ba wenze presque tout étendu à ville à Kinshasa. Voilà en tout cas eloko oyo eza malamité comme na policier a tiki bureau na ye pena na bureau ya bato mosusu akompe ko sala pe oyo sengela sala a jupe ambonga mama bato côté ka kuteza pena malonga te mais eza passé eloko pena nzambe kaka sunga Congo na biso to ebité où allons nous le peuple congolais to so kende wapi eza passé pe merci chef to kabana yo motuna suka mokolo lelo ba maman ndenge bateka parce que sur la peste moi bien ces alaka na ba vendeuse na bino to pe vendeur circulation ya mbongo vie sociale wenzama bezane bon mutuno sotango azoti sala eloko na azoti ke eloko na mutuno sazaka na mwa mayela ko bomba économie na ya ko linga te mutu mususa yiba position na ye mais so tourner na simozo mona mama kuna ba madesu ne anga mo peso mona ba madesu c'est que lokola zana mwa provision na seka zana mwa départ na ya bien nyonso esenga ka fond soko zana mwa fond bien makamno pe le kamalamu. OK maintenant ba rapport nini au besoin na bureau ceux qui botini ba gens na bino na terrain. Bon, difficulté za kami na côté ya ba taxe mais ba futa kaka. Il faut qu'on y va payer musuko ko lo bateke no bazala catégorie ba futa kata no ba futaka. OK. Ba futaka biso pe to na ba kaina biso ya versement na commune to sala ngo jour za la salubrité za la ya finance. Voilà, c'était le quoi la pena ko ko le kangote ndenge c'était le quoi les tika na metu ya ba congolais ebi ke le ko vraiment izalaka. Ota la pena caméra au répondre surtout mimi population congolais ndenge balobake ba mbongo bele to mona na ba wenze kendara et comme na ngona hôtel de ville. Est-ce que ça c'est solo? Ah bon, wana na yebite soki ya wapi e biso awa
neti lobi toza na réunion na OD ya commune na biso ya Kimbanzeke apesi biso instruction pour na versement soki biso tosali bongo te comment bakokunda bendigent na comment bakosalisa bamisala wana tozopesa kaye ezali jour au jour soki okomi communauté mais papa ozala mpe contrôler si jour au jour donc kaye wana ekendaka na commune chaque jour na bureau ya OD centre de redressement et finance assigné chaque jour donc tu as un cahier à salubrité, tu as un cahier à finance, il y a versement cacheté signé par c'est Sibo ya commune. OK. Donc et le quoi ba congolais ba longola ngo ba kanya te pardon mbongo ba futa bo ba taxe na ba wenze et kenda rapena likolo su ka la sete. Non ce ko meki wana okolongwa. Ba mono sote lobby o mona na te. Il faut mokolo na mokolo il faut mona na ba percepteur na biso bazo sala musala sans problème proméate. OK. D'accord, merci beaucoup. Je juste après. Merci. Voilà, un mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Kombola Verle. Maman Verle, tekana uzama ba. Tekana uzama. Utakala? Bandaka. OK. Ba difficulté ni beaucoup tala ngala wenze awa ndenge boteka ka. Batrakasi kara bikimi kara batali basoda. Mono yozo blona wenze boye bakangiye. Ata suki nizala mo bien OK ntamzo yozo biloko. Donc il to comment banga bana wenze pour la police na biso bikanga kanga. Donc samedi boye mal à l'aise au ça boze ya salon mais bango bazwa batrakasi na bango. Aussi sauteka pour que les ndabo banga kene mo ba nzela ko kale donc la difficulté ça. Voilà maintenant vie sociale ndenge nini oteka to mona madesu na makaya bwa teka makaya bo jezo kende ozitika na bolembu bena bo seke jezo kende mabe je kende mabe komponga circuler te bato baolela donc mbongo pena circuler te je kende mabe donc par rapport à la minute au pena osimba te par rapport voilà na sona mama madesu pongo na linga mingi pena kolia pena madesu na sura la mama madesu na moi mama zotia ba prix mama ba prix ozomatisa to zokitisa nga na omatisa te kaka prix ndenge ezala na otia popo te mona changer ba papier boyene ni te ba papier comme isalite on changer ba tida propre siko yo plan na teka madesu na teka madesu jezo kende na unzama ba elke na ko muke moins bien ga parce que to moni ba 4000 to moni ba 3500 ba 3800 ba 4300 expliquer ba madesu ça ba ni ba expliquer biso na wali boso zani madesu wa lufu goma na pembe na de la ve na bibi maintenant ya goma otena 3800 parce que ça ya biso moko na tena 4000 3800 kombi ndesi oya bapaya ofa botango moins cher to to moins cher kuna za ko mata po biso to teka moins cher na banzela uteza bien te to na ba moto donc pas si gars maintenant côté kandeni côté clientèle ça va clientèle ça va vous teka bien to teka na biso moins bien même nzela eza mabe donc to yana babilo na ba moto donc passe mileke mo na te donc bala leso likambo babongisa nzela po biso to yaka na camion boye bito zo ba bénéfice ezate to tangisa bala ndeni bongo kopo ya loso combien kopo ya loso 2000 francs wana zo teza ni mbongi ona oteza mbongi kopo combien mbongi kopo 3000 c'est côté qui fort wana mama wa seka pena kasi to moni yo sana batol na yo awa moyo uza pena moyo ezate na bande ko monsieur ezate bito yo moko tia ngo to batela bino kosa ngambo na tiaki nana otela biso ngambo kam na tiaki donc yo mo boy ko za la place ya moyo tena yo ka na te batol ba basala ka mesa pamba batol yo mo tsomba yo mo tia na ba engineer ça la pe bongo ba engineer kasi ça ka bongo to kasi na ngo salelo yo mo mto ko bongisa ba o etikali mais ba lo bibine pe oza teti ko to futa pe taxe à l'état ba taxe à l'état to futa ka mais no yo ko ba matisi ngo bolo ba ba matisa te za ka bongo côté à kutu viku te yana passe ni ko to souffrir ba mate susu batike poani bo kitisa tike tana bi ni to kemba bo kitisa tike puis on a ngo te to pesa te. OK, merci beaucoup na babino toza toujours awa na wenze ya maba ba tuka ba ndeko bokindenge chef yemoko auti koloba pona oyo tali bongo wenze aza pena na souci pe ya ba mama one ba loteka na wenze na ye alors ali pena wenze fuza la confort eza pena na ndenge longo bani eza pena malamu mbote mama mbote papa ayo ba kanda ba 500 bo 500 ese belé
500 na tika wenze tika 500 eze belé un mois 15 000 pardon 800 simbate papa likambo ezawa likambo nzela nzela eza pasi po koma na biloko zigida ti okoma nango pasi likolo ba moto ofuta sac ya madeso comme na 25 000 ti ekoma awa eza pasi na likambo dollar eleki likolo makasi sac ya madeso ekoma na 750 sac ya madeso na $260 so beti na franc 700 na ndambo vi oto mene yango te batana likambo vi oto mene yango te pasi eleki ona zai nango nzela peza te tana wezi bomoni wezi pe koza modela bo wezi koza modela bo weza nzela bongo balukula biso place ya bie batia biso so balaxi biso place wana bie place to teka na nzela bo bake matsatika taxe ya wenzi na 800 esimba te wape yaba omona trouble bima na wenzi so na 800 ekosimba ta mukiete ayoki dia ona lobi mena ana wenzi maba awa nengo teka déjà banakala ana wenzi maba na teka bandakala siko clientèle ningeni est-ce que différence ezali année passée na année différence eza po batu mbongo na maboko batu eza te koteka penza comme tel eza nango penza te vi tous les ali po biloko pe les cher mutana na 10 000 na ndako ala mama deso simba te batiki le 10 000 nati kolia magamnyos a so makopa madeso 4 000 atika na combien makala kuta pamba toxe madeso makala cher omoni ke koteka 20 mikolo eza kilo po biloko les cher makasi. OK, d'accord, merci beaucoup Totambola to que monsieur Koma déjà na suka to la sabino kaka molai nango e ko sapena malami. Ce que va juste après. Merci. Matoye yoki miswe moni linga kolobezati otemezate mo misale monani linga kolobezati uti musika esel to komi linga kolobezati net bino bozomona potopoto oyo vraiment eza pena mabe makasi botala sika ba mama bazoteka bongo biloko ya kolia ezo sunga vraiment te tobaki bopeto ezalaka pena malami parce que ba pandémie eza bongo awa na mboka na biso Congo surtout mimi na ville province ya Kinshasa tous les quatre quoi ya ville province ya Kinshasa eza pena bosoto ya kosala kutu te donc ndenge ba uti ko beta c'était pour na Kinshasa ko bonga tolinge bonga pena na 24 commune ezalaka na ba commune oyo te ba konzi bavandaka Kimbateke pe population ezali Kimbateke pe baza pe batu alors faut ba mona pe commune na bango te mabele na bango eza vraiment na ndenge bongo elongo bani ko za pena malami nesi kotala koto yo ba mama oteka kuna zomona bazomona ba poisson salé kuna na zomona bongo ba oteka bongo ba poulet alors biloko oyo eza pena kitoko te ko sana bo sote bo eza pena mabe ezosunga vraiment te yango moni to kitaki mpona kobeta pena mbela sika batekaka biloko kolia ekoki kozala na bosote te pozala pena propriété wana kozala parce que eza eloko ezokota na nzoto ya bato pozala pena na bopeto. Merci. Ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a watching a movie. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous venons à la fin de notre émission et puis notre découverte. Awa na disika chango précisément na commune à Kimbateke boki bongo mbela toki ko laksabino marché maba officiellement et comment la combo ya tekasala en tout cas boki ndenge ba mama ba uti koloba baza vraiment na ba difficulté belé donc ba pena souci ko tongela bango wenze moko ezala bongo moderne ezala bongo pena moderne ba noteka bisika moko longo bani bisika moko pena bien ne uti ko laksabino ba mama ko teka ba place oyo eza bosoto eza pena malamu mingi te parce que bateka bongo ba biloko kolia oyo ezokota na nzoto ya bato alors ntango bateka ba place oyo eza ezosala bongo salité ba mauvaise odeur ezokota ba biloko en tout cas eza pena malamu mingi te yango moni tokitaki awa mpona kosona population boki ndenge susu ye moko ade Jonathan auti koloba aza pena na souci ya bato oyo bazoteka bongo na wenze na ye et puis tokangi mpe mbela mpe ya directeur aza bongo kocharge koto ya bon peut-être technique auti kopesa pena mbela to pe population ndenge bauti koloba
en tout cas ba maman bateka na ozama ba difficulté baza na souci batongela bango pena wenze ekoza pena malamu mingi. Voilà comment on pèse parole te donc un grand merci à mon équipe technique et donc na Sima Caméra na Zaraki Bongona ingénieur de Bassadis, merci pour cette belle image. Sans oublier aussi les traits d'affaires, un grand merci à vous. Et pour commencer, remercier mauvais Charlie Wayungu, il y a Maman Coco Matansi, numéro dans l'ombre 001 depuis Canada. Et sans oublier aussi mon papa Simon Fonta. On est là, binomo qui est maman qu'on s'abonne massivement, qui tient la cloche de notification, commentaire et qu'on s'appelle bien qu'on s'abonne, partage bien un peu mon ligne à côté de la chaîne de ce podcast et qu'on s'appelle malheureusement. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Give to Caesar what belong to Caesar. You be solo kumu to pesa nankolo. Ubimisanga na mulili opesa lilobo ipelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esio sala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga. Ya mutuya yo pesa nga ofirinza mbetata. Esengo nanga ya libela.